Mama Congo, les Camerounais vraiment na Karine Mokonzi. Nathalie Bemissiono Ulandisi, des live, modèle aux de la Karine Mokonzi. Mama Congo. Les Camerounais zoleka na vie oya yo. Po nengo lobby, po na la baronne, problème eza pas la baronité. Problème eza na vie na yo. Mama Congo. Les Camerounais ndeko mwasi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, eza pasi pe mawa. Internet, ouais. Rando, oui. Polémique, oui. Clash, oui. Prière, oui. Ba conseil, oui. Mais moko na moko fatalaka. État ya santé na ye. Pe moko na moko fa yebaka. Ko régler makambo ya zanango personnellement. Pour modèle la Mama Congo alobi pona la baronne. Pate bele tango bokolandango. Mingi bokomona penza makambango. Azoloba au sérieux. Donc bokolandango avec attention. Bokomona apesi opinion na ye. Bokomona alobi oyo ndenge ya monaka pona la baronne. En tout cas bandeko bokomona bongo. Surtout ba o bazali netre. Boza pour la baronne te, boza pour Mama Congo te, bokomona bongo. Mais en réalité, problème eza oya zoloba te. Modèle azoloba, ezali bazo vivre makambu kati na ye. Ezo sala masiko te, mazo vivre makambu nyonso. Oyo banda zala muke, tia komi lelo boye. Siko makambu wana nyonso, ba comportement ya makambu nyonso amona na mokili, azo tiango na la baronne. Pourquoi pona cagnotte? Po Karine Mokonzi, batu o balingi ye, batu oya ye, bapesake mbongo, pona oyo yazali, pona oyo ya pesaka na internet, pona mingi oyo la baronne asali. Yango batu bapesaka ye mbongo. Batu bazwaka ide ya cagnotte. La baronne y est pasengaka. Mais nombre de fois Karine Mokonzi bakabelaka ye, yete mutasengi, batu bazwi ide. Soki pa sengi mabezate. Parce que azana batu na ye. Mais Mama Congo, tango azoloba, bozomona makambu na ye eza na nzela, surtout bato baza netre, na ba o baza pour Mama Congo. Mais eza na nzela, pona makambu oya ye, a vivra na vie na ye. Donc, tango azoloba Karine, makambu nyonso azoloba na Karine, ya mabe, azo référé na histoire ya vie na ye, bato mabe akuta na bango, bato mabe bazala na famille na bango, bato mabe bazala na milieu na ye, na milieu ya mama na ye,
pe bato ndenge na ndenge na makambo oye moko akutana nango. Nakanisa boyoka ngo aloba ngo mingi. Aregretaka mobali oyo abima na ye 3 mois. Etangi asombela lupango. Orie asepela. Po basombela lupango. Babimi na ye nombre moko ya muke. Me basombela lupango. Me aregretaka. Azaka na kanda ti lelo. Alors, bosi bomona abeteli bino kombo ya mutango rien. Bosi bomona boyoka alobi mabe o mutu wana salai rien. Pourquoi alobaka ngo te azobanga bakosale mabe rien. Po aza kofinga président de la République Fachi Beton afingaka président oyoyo alongwa Joseph Kabila afingaka bato nyos pandimaka ngo afingaka pona mboka selon ye. Alors po sikwa aloba vérité ya mutu asombele lopango mabe asala ye po baninga bazwa mayele baloba soki mobali alingi nga ata asombeli nga lopango na keba alobaka ngo te. Yango wana ayaka kolobela makambo yango na modèle mosusu. Donc ndenge azoloba na Karine Mokonzi bino bozomona azoloba na Karine. Bino bozotala bakisi banganga bana mai nyonso azotia na la baronne. Mama na yo aloba boye nyonso azotia na la baronne. Mais orke azoloba exactement makambo oya ye moko matie kombo ya la baronne. Soki tembe alobeli pe mama Chacha mingi no ye mama Congo mama na ye azalaka wana poto. Mama ne azape na France. Mama na ye asalaka pe asalaka na Gare du Nord na France na Paris. Alors bolobana mama Congo abeta histoire ya mama na ye oya vie privée te abeta vie professionnelle. Aloba mama na ye ndenge a vivra ti ndenge a vivra lelo ndenge asalaka vinini amena makambo nini asala abeta ta biographie na ye CV. Bokomona problème ekozala kaka. En plus ya makasi bokofungula munoko. Donc mama Congo azo souffrir. Tango akanisaka makambo oyo amonaka na oyo amona yango mutu esalaka bareshit bongo. Bandeko nazo kanisela ye mabe te. Ye moko alobango a expliqué na ba vidéo ebele pourquoi akoma combattant activiste. Pourquoi aloba a marché même na kati ya Kinshasa asala ba marche. Mais alobaka pourquoi toujours à partir ya bimaki na mutu wana oya sombele lupango. Bandeko babima na kaka 3 mois. 3 mois ngo basalaka relation chaque jour te. Or kenga papa robo soki na bimi na mwasi 3 mois en tout cas nombre na kosala relation na ye en tout cas soka beteli mutu lisolo pa ya mutu museko ya pa ya 5 ans. Mais ye basali yango te. Mbala moko basombele lupango. Alors tozomona eloko ayinela ite. Donc soka yina mutu wana seke likambo moko ya somo. Seke balalaki etango mosusu na nguma. Tango mosusu na bambua. Tango mosusu aliaki poti pota. Tango mosusu amelaki batofina. On sait jamais.
sikoyo babiloko oyo ye moko amonaka ti lelo na vi na ye, yango ezotinda aloba boye mpo na la baronne. Bandeko, ntango alobi ke bomona wapi moto aye poto bafutele ndako, basombele basani, basala boye. Mais bien sûr, bomona ngo epai moko te. Lokola bomona ngo epai moko te. Sikoyo so bomoni yango pa la baronne esali nini? Po ntango bomona yango epai moko te, internet ezalaki te. Ntango bomonaki yango epai moko te, YouTube ezalaki te. Ntango bomonaki yango epai moko te, Facebook ezalaki te. Pe Karine Mokonzi la baronne azalaki te. Bandeko, o likambo nini oyo eza na ndeko na biso mama Kongo. Karine Mokonzi likambo nini mwana bato asali lisusu. Likambo nini? Likambo eza te bandeko. Mutu ana problème ezali mama Kongo. Ava Karine Mokonzi bapesa ye mbongo na bana membre. Na internet awa toyokaka yango. Grace Mbisi aloba kilelo alobaka. Bakipaka ye na ya Willy etoka. Mais pourquoi mama Kongo akotuna te? Grace Mbisi, pourquoi yo bakipako kaka na ya Willy etoka? Malobaka nete. Ndenge aza pe boye kalata koloba o Grace Mbisi aza Congolais Brazzaville yango alobaki te. Akozanga raison te. Mais ça loba na Grace Mbisi yo kendeke na makamba Congo Brazzaville koyaka koto te. Mais likamba mbongo kopesa mutu mbongo. Mutu bapesa mbongo ebele na internet ezaka Grace Mbisi. O bapesaka mbongo ebele eza Grace Mbisi. Eza Karine Mokonzi la baronne te. Karine Mokonzi mbongo azwaka boyoki yango pe bien. Kombo nango Cagnotte. Karine Mokonzi azwaka mbongo Cagnotte na ba oyo batu ya ye balingi ye. Batu oyo bazwa ide babando pese mbongo. Ezala asengi ana likambo pasi wana te. Ezali bavina bango na bato balingi kopesa. Ndenge moko Grace Mbisi abetaka tolo po Willy etoka alingi kopia mbongo, alingi asunga Grace Mbisi iye moko. Oui, ndenge moko pe batu oyo bapiaka la baronne bayebi tina bazopia. Yango bandeko wana te eza problème. Eza pe likambo kokamwa te po internet ebandi sika. YouTube ebandi sika. Bana basi yango oyoyo bazwaka mbongo ezala Grace Mbisi, ezala Karine Mokonzi la baronne, bazana eloko oba mema pe na internet na mondo yo e-contribuaka. Soki mutu moko alinga contribuer to bato ebele na bavi na bango. Bandeko, mabe moko eza wana te. Kisi moko eza wana te. Kindoki moko eza wana te. Pe bazoba baza pe wana te. Ba mama autorité oya lobeli baza ba mama responsable, ba papa responsable. Bana membre bali ba mama responsable, ba papa responsable. Pe ba raisonnaka kitoko, ba raisonnaka très bien. Ba yebi oyo basalaka.
ba jeune nyonso baye turo yo bato nyonso bazotia cagnotte mpona la baronne baza bazoba te bazotia ngo na bozoba pe te bayebi oyo bazosala mpe baza content ya kosala ngo mpo mabe moko eza wana te domination moko eza wana te kindoki moko eza wana te. Me mama Congo ngai nazo comprendre ye aza na problème na Karine Mokonzi te, aza na problème na bato baleka na vie na ye, aza na problème na bato baleka na vie ya famille na ye, aza na problème ya milie ya koli ti lelo aza na problème etungisaka ye makasi eza Karine Mokonzi na baronne te. Bandeko mama Congo alobaki azozela bafinga ye ye pa kofinga turo yo akobanga te ayebisi mpe bato babanga te bachinois baza ebele mafinga ebomaka te. Non mama Congo moto akofinga yo aza te, surtout nga papa Robo nakofinga yo te mama Congo. Na sentir douleur na maloba na yo pasi omonaka soki balobi mokile bandela na ndimi te mama Congo okoluka obotama ndenge obotamaki okolinga koma moto mosusu. Mama Congo en tout cas nayebeluka koloba mpona yo te nga papa Robo ti lelo nasepelaka na oyo nazali ti lelo soki balobi mokile bandela bazongisanga kaka ndenge nazalaki en tout cas nakovota yango ata balobi nanga pona okoma moto mosusu président nakoloba te nazala kaka oyo nazalaki donc oyo naza ti lelo ndenge ozomona nga homme seul. Oui ndenge ozomona naza nga moko oui ndenge ozomona nakomi papa Robo oui babandela nga kaka ndenge nazalaki mwana muke nabanda na bandika nanga koteta nakola ti nakoma oyo naza naleka biloko tu naleka parce que en tout cas bilan ya vie nanga ezaka positif nasepelaka nango na ndenge kosakana te yango nalobaka mokili oyo eza penza elengi bamakambo mpe leka oyo ya mabe menga namonaka yango ezali makambo normal mpo toza bahumain fo makambo mabe na ya malamu to vivre yango na mokili oyo toza na mokili oyo eza bongo menga gloire à Dieu nasepelaka vraiment à 100% vie oyo kolo apesi nga na mokili oyo soki korepete na korepete yango kaka nazoloba mpona ngai moko ngai nazoloba te mpona ni bandeko nanga ni bafamille nanga ni bana nanga nazoloba ngai mpona nga moko en tout cas kitoko tokos nasepela nango siko mama Congo ya yo intilo loba osepelaka nango te kanda oyo bimisi na la baronne na de live na tali yango ebandeli ti suka obandi oyo ya gloria na la baronne okoti ya neneya na la baronne meme neneya soko asengi cagnotte mabe eza wapi moyibi oui aza moyibi mais soki asengi cagnotte mabe eza wapi $85,000 ayibaki
Oui, eza kutu 85 te. Eza 115 000 dollars. Mais kosenga akokosenga na ye. Oyo andime pia apesi. Oyo aboyi aboyi. Oyo akoloba ke nene na kopesa te oza muyibi. Nene ya pa comprendre. Aza muyibi. Wana tozo condamné biso nyonso. Mais soka sengi epetisami te. Eza condamnable te. Soki bapesi ye eza mabe te ea condamnable te. Soki aza camarade ya Karine Tilelo baswani babongisi eza problème te. Aza camarade na ye aza ya ye baza na vie na bango modèle bamemaka na mokili modèle bamemaka na internet. Yo mama Congo soki na bakamarade no omema bongo te alors mema na modèle mosusu bawana tika bango na makambo na bango. Mama Congo orière makambo na yo esalanga pasi epesi nga mawa natali yo nano kokisi 50 ans te. Mama Congo oza mwasi kitoko wana bois noir na yo wana mbebo na kitoko oza na tolo oza na misuni carne oza na misuni na nzoto oza mutu mwindu. Mama Congo obongi na libala obongi na mutu moko na mopanzi na yo obotaka mwana moko obongi na mutu moko na ete obokende vacances obongi na libala. Mama Congo problème nini? Problème nini? Nazoloba pona la baronne te. Problème nini pona yo moko ozominyokola boy. Mwana no aza na posa na yo. Mama na yo aza na posa na yo. Mama Congo bakamarade no baza na posa na yo. Tala moi bien mokili oyo ezelengi. Chaque minute ya vie na yo tango ozobebisa yango na bakanda ya makambo nyonso eleka na vie na yo ozobebisa vie na yo kaka. Profite na vie. Mama Congo profite na vie na yo. Salela vie na yo. Sepelisa nzoto na yo. Sepela na mokili oyo. Oko vivre na mokili oyo kaka mbala moko. Soki tango okukufa okobota malisusu. Ok. Wane ya turu mususu. Mena turu oyo kaka mbala moko. Profite Mama Congo. Oza deja na 40 ans. Profite. Bosana. Kobosana te makambo leka. Me yeba oza motu. Batu mususu bazali. Aza na 40 ans na âge na yo. Elobi yo moko. Apasa vi na ye na boloko. 30 ans na poto. 10 ans kaka libanda. 20 ans wana nyonso azalaka 3 ans lubwa kwa bimi. Azongi 3 ans lubwa kwa bimi. Azongi 3 ans lubwa kwa bimi. Batu mususu ba innocent. Bakangai na 17 ans o abomi mutu. Maboma te. Baeko tike na 62 ans. A profiter vite. A moni mokili te. A voyager te. Kaka boloko. Abimi na suki ya pembe. Abimi na puissance akosangisa nzoto edimine. Abimi atika lo goûter basi ya âge na ete tango azalaki na 20 ans. Basi oya âge ne bakomi kaka 62 ans. Babala pe. Misusu ba veuve.
misusu krake, misusu batondi ba problème neti yo mama Kongo na mobali ya kobanga kwa ya kobala yo poko memele makambo nyonso oyo vivra na mokili na mibali na bakamarade na famille okomemele na ndako. Donc yo soki mobali abali yo okoya na mokumba ya ba problème ezalaka te. Mama Kongo vraiment epesinga mawa nana minga koloba te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.